batuma ebimbe. Est-ce que mon topenda goza mai bembe so bozo li babet va doit obiga soutien comment pour la battoire soutien. Eza mai. Eza ndeti batu mususu nde ozo kelelo na ba mai njili na flame ke batemeza matea. Mutu azayi ndoki atiki, mutu azayi muyiba tiki. Ibongo ye moko Jésus, Jean-Baptiste asalaki abatizaki nani? Ezekiel, ce token Ezekiel 35 na 25 kuna babi ba bo ke biso ba mai eza mai o elongo wana balobi travail. Pourtant binzamba lobi to pesa 10 000, to pesa $100 na mutu apesi o matalikolo ke pia nzambe $100 olia. Bosko so mutu ana bonde nzambe kanisa nzamba ba elo no koto ezate. Po o ya pesa ke komi nango kuna te. Toza kuna te biso tozo sambela nzambe après ko sambela nzambe ka oyo zana yo kanti mutu avimba libumbo nzambe yeti ya biki to sambela to nzambe boso to indigène to bukoko mwasi obota te na bamboka ezalaka batie mwa mai basokoli mwa maboko noko alobi solution esa nini emona ni opération pe ezalaki te o mwasi akufi na place obota ezalaka te eza coutume ntango toya kala banda osalela yango c'est pour se bazalaki bien lelo toboyi coutume yango tozosouffrir. Mais babitango Yesu ayaki akufi aboli makambo nyonso wana ekomi kaka bato abika na komba Yesu d'abord bato abika na komba Yesu ndenge son altesse Prince Mundenda zolo baka na komba Yesu nde bato babika to boy tenga bato babika na komba Nzambe parce que so yebisinga Yesu asomba masumu na biso tango Yesu azalaka koko na ngazalaka te koko akoko na ngazalaka te tango nga botami masumu na sali asomba mokoni asombaka ngo pona bato akala so tali yango eza na Matthieu eza na mokanda Matthieu chapitre 10 na verset 5 Yesu ango ye moko azoloba na bantoma na ye ayebisi bango bibokende n'allez pas vers les brebis perdues alobi bokende te pa bato ya bayuda bokende te pa bato soki ya nini bokende ka pa bato ya Israël nga aza israélien te siko na asomba masumu na ngana ni comment se faut-il mutu asomba masumu na biso ti siko to souffrir maintenant on a benga ande koma nzambe o aza ebande pe suka nde yango bato baobika yango nga pe na ozalaki eza pona komba Yesu te Yesu asomba masumu na ngana o souffrir kwani bato bazobika awa nde na komba nzambe alobi libu nzambe abili boso ba ope musuba za kuna ba olandanga ba yebiti sina beta bango kuna ba yebi déjà biso tozana kuna nzamba za partout même aux Asie Océanie Amérique même aux Afrique même aux kakawa téléphone kaka so bengi na téléphone nzamba salaka nzamba yo kaka partout même na se mai même likolo so mutaloboza musikatri wana se kazana nzambe ti Bisogno santo sabone nascere moko Madia Star TV etala mamonate bato bandima Christophe Songo andima Tadi Lenda andima Angel Loué andima Madia Star TV Shalakita le grand collaborateur Christophe Songo na Katia Madia Star TV levé Kiko Kikondambuta papa social Tadi Ileda Angel Loué la mignonne Bisoni soto s'abonner na chaîne mako Madia Star TV etale mamonate bato bandima Madia Star TV Zambaba Media Olinga bakaba miss bapig na bateatre s'abonner mbote na bino bandeko balandi ba ebozi occasion to solo na bino na nzela ya chaîne YouTube na biso Madia Star TV
ezali chaîne oyo bino bo sepeli kolanda bo s'abonner bo zala ebele, c'est-à-dire bo bengana bo tindana po toyeli bino masolo lelo toyambi moko ya basali ya Nzambe oyo azana renommée munene mais azalaka ya kobatama, c'est-à-dire à travailler trop na ombre mais lelo tolingi to bimisa bino bomona ye asolola na bino ayebisa bino azanani force nini bomba misima na ye nga mesana obenga grand prêtre na ebite par rapport à masolo to solo na ye bino bobenga ye nani. Nzamba c'est l'occasion tout monde na to solo na yo lelo apôtre Papi Kalapi ozali représentant légal ya église c'est pas mbote na yo mbote papa. Toza ne senga kokutana na yo pe ya kosola na yo parce que bato balobi lobi trop po na yo to sepela ki to mona na yo kokutana na yo ba beza bénédiction. Je pense à tokutani na yo bénédiction de Jésus na chaîne na biso YouTube ezali mabi ya Star TV, je pense bénédiction de Jésus solo na biso na mwa muke pena parce que bandeko bazolanda biso na bamboka libanda teke na ba London na Suisse partout bayebi yo te bamoni yo mbali boso yebisa biso Papi Kalapi azali nani? Oui, Papi Kalapi nazali apôtre ndo lobi représentant légal chef spirituel ya congrégation du prophète à l'Aver. Congrégation du prophète à l'Aver nasi boyogi bomituni à l'Aver angosu nani, c'est-à-dire mutu auti wapi abimeli wapi ye moka mera ko expliquer biso congrégation du prophète à l'Aver azanani auta wapi abiminde nini? Oui, congrégation du prophète à l'Aver. Prophète à l'Aver d'abord aza prophète na biso baindo oya ki bomoko na kimbangu. Malheureusement misala na ya sala ki mingi na grand bandundu. Sali misala mingi na grand bandundu ayebana kite ba papa ba niataki mo misala. Alors biso to ba jeune natango biso to ba jeune il faut to tombola misala eyebana mokili mobimba po misala eza bomba na mingi. Bino bosa lokola bakitani na ye koma bino boko kitana moto yo sango yebani penza makasi te bozo kitana ye boza ba représentant na ye boza ba remplaçant na ye par rapport à ba œuvre nune par rapport eloko ni ya sala po bino bozala ba représentant to ba landi na ye to kolo bandengi wana. Oui papa omoni mutu wana toujours ba prophète à l'Aver makambo ya sala eza oto mona te mo ba théorie ba biloko mo gandengo wana asala ba œuvre abikisa batu basi babotaka te do mutu aza na œuvre Nzambe parce que pa Nzambe nyonso ezalaka possible mais bato bazalaki na ye bakangaki misala bavandaki mingi na intérieur bazwaki misala ngo neti ya kimboka mais tant que tout le monde misala neza misala moko il faut yeba na kombo wana tambola sango ekende mokili mobimba. C'est pour ça to moni prêtre ye moko mosengo yo po lingi musala ne tombama. C'est pour ça to yeko mona na kati siko. Oui, merci. Tous les signaler bino que tous na église c'est pas où ezali congrégation ya apôtre l'Aver ndenge yemo bazoloba eza congrégation ya makasi oyo ebandi mingi na bandundu lelo eza na Kinshasa ezokamba ma pour le moment na yemoko représentant légal Papi Kalapi ebandi quand histoire na ngoza ndenge. Voilà, histoire na ngoza mulai mena bref prophète na biso à l'Aver wana même mingi bazana Kinshasa bazana mikili bayebi o pe bakoma kuna na ba grâce na ye bazali ndenge na be yebana kite nde biso moto komi na kin nde biso moto zalia parce que eza capital na biso na ba makambo ezo salama ba œuvre ezo salama. C'est pour ça que tombola misa pa na biso bon pa Nzambe ezana eloko o eza impossible te to tchaka moto singa te to benda ke eloko te ni te biso pa na biso eza prière. Alors à partir prière tango o azoyoka biso akoya amoni makamne yona ndaza TV na biso yona zo sa marketing na biso biso za ba successeur ba bazalaki ba potre o balandaki bazalaki na makambo me ba bomba ki yango biso siko to yeko bimisango
Maman abia apôtre yeyo bino batu bana Londres kuna bo panza na sango parce que lingomba mususu monani oyo ils ont aidé peu bandego quoi. Ils ont salisa bandego par rapport à biso surtout ba congolais, ba africains mingi mingi ngomba yangoyo. Alors yebisa biso tomoni tokota tomoni ba photo ya yemo kwa la vert tomoni pe ba photo ya Kimbangu. Lieni ni bino bozali na yango église c'est pas na Kimbangu. Oui, biso tozana église Saint-Esprit au Congo. To witi na Kimbangu parce que Kimbangu aboya molimo. Mais biso leo to saila molimo, lingomba na biso za ya molimo. Ndenge na lobaki biso to saila ka o eza nyonso ya indigène, o eza spirituellement to salela ka o eza pongai na loba même ata docteur ozano ata soko oza pe o licencié soko oza pe docteur na mona bango mukie parce que yo okoluka kisi ya mundele opesi mutu so mayele no esili oke o kisi eza importé mais nga na osa nzeta zamba na bikisi yo nga na osa prière obiki na leki na nga docteur parce que docteur mayele ne sukaka mais nzambe sukate place wana suki nzambe bandi Bien c'est le colon noir, c'est-à-dire lingomba yangoyo. Lingomba yangoyo, grand frère propre, riche man ansi kulutu. Lingomba na bino yangoyo. Baction nini oyo bino bozali na yango bosala déjà oyo bigeno tozo benga bandeko baya ko découvrir biso. Baction nini obino bosala. Mais na lobi action so to sala ka bandeko ba oyo ka biso ba meka biso te. Mutu na muta meka likambo na ye azwa mbandu na ye comme ça ye moka opanza sango. Biso lo ba mingi te. Apparemment boza le roi bana kimbangiste parce que boza la même couleur, boza pembe couleur blanche, couleur verte, eza même couleur oyo ba kimbangu basalaka, ba kimbangiste plutôt. Boza le roi bana na bango tozande. Oui, toza bana ya Kimbangu parce que tolinga kite lingombe zalaka na Bakongo. Omoni église Kimbangis mingi et s'évoluer na Bakongo. Prophète Saner à la vers akendaki na bandu de s'évoluer kuna Kimbangis so azan avantage pona nini. Omoni l'état tchaki mo maboko. Na mukuse donc soki to yebana ki penda te tozanga ki ba partenariat tozanga ki ba actionnaire oya ko sala mais différence na biso na Kimbangis ezani eza ba œuvre spirituelle parce que obiso tozana ngoku neza ezalaka sute ezalaka parce que si mwanzela ekota mwa bo bungi mukeza na kati parce que soke obiso tozala lelo na Kimbangis ezate Emery Sindani masolo yangoyo Emery Sindani mese yoji masolo yangoyo mais apparemment na niveau ya kimbangiste bakenda nkamba na nkamba ezipezali bakenda nkamba bino pe awa ezipezali osomati bozaka na même ligne. Oui, ndenge na lobi église Kimbangisi ezali tangu ye moko prophète ya azalaki Simon Kimbangu comme prophète à la vers ye atikalaki kuna ba Kimbangisi bandeko na biso ya ba Kongo nyonso ba saderaki na kati église Kimbangisi ba komisaki ya monene omoni biso siko eloko ebomaki biso bandeko na biso tokotsa mwa tribalisme omoni prophète na biso azalaki na 12 apôtres. Premier apôtre ezaki kala puis deuxième apôtre ezaki makila et puis ezaki longoma bangelenge bawana misusu mais tangu siko ye asalaki nkamba na biso eza esheme ye pe 12 apôtres nyonso esalamaki atelemisaki bato babukana makolo bato babotaka te bato bamonaka te bamiracle nyonso esalamaki lelo esila te ezali nalobi eza pe awa po mwana nkoyi aza nkoyi ndenge Jean 5:19 elobi mwana salaka oyo amonaki pa tata na ye neti ngai oyo ayebi apôtre kala pi biso za ba successeur na za fils oyo ye asalaka yango biso pe tosala ti lelo ezali ekenda te makambo nzambe ekenda te mais bato baza koakize awa kibokoko kibondoki ezali bato baza koakizango makasi. Oui papa bokoko eza soko ke place mo basengi o mutu wana kokende so place wana te so basengi makela mutu wana nde eza mabe bokoko ezali parce que ndenge tozali ana otoloba ngo ke docteur ako traiter yo tomona na bokoko mwana mokie mutu epasuki docteur ako traiter nete mais so yepa na ngana osaya bokoko mwana na okoma bien na biso eza ndenge wana bokoko ezali bato na bato bana kutimi na bango kutimi eza doctrine eza nini. Nous sommes des Bantous. Chez nous, les Bantous coutumes existent. Parce que dans un mois, Batou Bazolo, beaucoup que ça pasteur à Tei. Mais moi, na yazo bala bakena mariage coutumier. Mais mariage coutumier là, qui signe? C'est ça coutume.
coutume ezani eza mibeko oyo bakoko na biso babandaki nango pe baza nango omonte ke tozoboya bokoko mingi tozokende kweya na place moko oyo ezaki lelo tozomona pasi bambinzo nyama babilo muso eza te parce que eza manquement ya bokoko mundele beglise oyo eyebele eza bokoko na bango te tant tozosadere na kati bango bazwa force biso totika ndenge donc quelque part nde bato bazolobaka ya moko mpe mboka se développer te parce que bato baboyi bokoko ekoza mpe bongo. Oui, c'est ça. Lelo na mboka soki oyebi bokoko te ninte makamno e marché te mais lelo comme tokomi kana ki lelo mibeko baya mike ezalaka te ki lelo mpe eza na eloko basali te baosalaka biloko bakulutu baya okuta yango toderoute. Akimi Futa parfum de femme, Akimi Futa parfum de femme. C'est-à-dire bozo landa biso toza ne sengo ya komona bino bo rester kozala abonné na chaîne na biso mabi ya Star TV to komemela bino ba nouvelle ya seka to komemela bino ba sango ekoki ko sepelisa bino to komemela bino ba découverte donc tozo solo na bino nde tozo bisa bina wa toza na plateau toza na apôtre Papi Kalapi o azali représentant légal ya église c'est pas awa na Congo. Siko tangu yozolo babino boleki kimbango biseto leki kimbango mais apparemment bat bazomona kimbango bazana ba œuvre te ko balolanga maloba te to leki kimbango te na bi bien prophète na biso awita epa kimbango mais bango siko molimo ezate babebisi molimo na bango biso nde to tika na kati ya nini ya molimo c'est pour ça le na kimbango ko bamba bisa molimo na nde mais molimo ezaka soute kuna comme administration na politique biso eloko ezanga epa na biso yango tozangaki na lobi bien baactionnaire oyo bakotya biso maboko lelo tobima na baécran lelo tosala makambo esengeli tosana me na baforce na biso ndenge toye lelo tomoni ke toza bajeune talaka place jeune azalaka linga développement il faut ezala alors eza le temps oyo tuni ndenge nini prophète ayebanaki te prophète ayebanaki na grand bandundu ayebani bato bayebi mingi bazana bamikili bazawa bayebi bamosusu eza ignorance parce que omoni baapôtre na neti ya fe apôtre na biso Kalapi makambo oyo azalaki nango baninga baetufaki ye bamonaki ye aza ekolo na biso te azala kuna oyo akoya aza ekolo na biso te c'est pour ce temps aza ekolo na bino te akendaki azalaki éloigné c'est pour ce etambolaki te ndenge esengelaki c'est pour esengelaki ye azala wana asala misala oyo prophète alavere ayebisaki mpo lingombe etombwama die grand azana bana ebele me nga nalandaki nzela lelo na ye mpona tombola misala wana mwana nkoi aza nkoi mpo tozoboya no mboloko me ifo ndimi ata na mbangu ne Mamika de London Emani Dola de London mwana nkoi aza nkoi c'est-à-dire soko ndimi mboloko te bondimi ata na mbangu na ye ngomba yango ya bayindo bo baye bazana ba problème c'est-à-dire bozolanda biso na chaîne YouTube na biso na libanda ya mboka bandeko bazolanda biso bandeko bazana promesse belé bino bandeko na biso boza kuna libanda ba promesse belé bo meki simbite zala ya malade ba promesse peut-être misusu ya misale belé apôtre yeyo mais quand on repère numéro par rapport à bandeko bazolanda biso bazo ba coordonner ba ndenge nini bakoki ko aborder yo ndeni bako komona yo po ba me retrouver solution par rapport à ba problème na bango est-ce que bandeko ba libanda solution pe ko ozama to bosela ka moto ya awa boyebisi nini ya ko sala papa so eza nzambe za partout même na se mai ba ope musuba za kuna ba olandanga ba yebiti sina beta bango kuna bayebi déjà biso tozana problème te ko pona boye nzamba za partout même aux en Asie, Océanie, Amérique, même aux en Afrique, même aux Kakawa, téléphone kaka. So bengi na téléphone nzamba salaka. Nzamba yo kaka. Partout, même na se mai même likolo. So mutaloboza musika te wana se kazana nzambe te. Pesa ba ono numéro. 0 numéro nangeza facile. Numéro nangeza 081 33 290 37. Donc 081 33 290 37 numéro nanga eza opérationnel. Bino bato ya libanda bosaleka préfixe na biso ndenge zalaka ya plus 243 et puis bo composer numéro quoi. Donc bosaleka plus 243 bo composer numéro. Donc biso na bino to mekaye ensemble, biso na bino to mekaye ensemble total commentaire ndenge azoloba to découvrir ba œuvre et bongo
topesi solution ensemble quoi. Alors tokotia tomonyo il faut aux amakolongulu ba bouger opela ils ont symbolisé le one. Papa journaliste c'est ça na mutu mo ba bota gena mapapa te ata président so akufi ba kunda gena mapapa te ba ke tala ngona acte des apôtres chapitre 7 na verset 33 tangu Abraham nde abanda sola na nzambe ngape na sola na nzambe ayebisaki Abraham longola mapapa siko eza terre sainte dona zana ko ndima ke place nga na za eza terre sainte pona ngai ndenge bato bayaka bazwaka solution c'est pour ça na longola na komi kitisa mena tambo na balabala makongulu te na longola ngoka na église parce que na to sanzambe na pesa nzambe respect poso na tambo nzela moko na ye tout nzambe ngapo na ngana mwana nzambe za vie na nga parce que tout on a betaka on a senga na zo solution yango pesa nge sengo nyos José Batuna motema ya Nelly Wamba place boza je pense bozolanda biso chaîne yango yo apporter payer yo c'est-à-dire bazar na ba problème na ba famille quoi so ba problème na ba famille directement bo contacter to ça l'effort numéro na yeza la wana po bomona boza na facilité ya kobenga opesi biso signification ya bougie et bongo mai bandeko bazolo ba mai zali bobora ba mai ya bibembe tout ça na banzoto abatu na yebite pourquoi bobora batu mai bimbe. Est-ce que mon tupenda goza mai bembe so aboga ozuli babet batu ba obika soutien ko mo fula batu al soutien eza mai eza ndeti batu mususu nde ozokelelo na mai ya mai njili na fleuve ke bazokezwa baptême eza matea mutu azali ndoki ya tiki mutu azali muyiba tiki ibongo ye moko Jésus Jean-Baptiste asalaki abatizaki na nini Ezekiel surtout ken Ezekiel 35 na 25 kuna babi ba boka biso ba mai eza mai o elongo wana balobi eza soki mai ezochola be mai ezochola tem babatiza mutu na mai echola te na lizipa babatizaki na lizipa ya Betsani eza na Jean chapitre 5 na verset 1 jo kiti suti na 5 kuna dans rivière te eza rivière te eza balba rivière te eza lizipa yango wana ozomona kuna te yango pe boke na nkamba. Alors toke ba mingi na mai njili stensi ke batu ba ocholaka toke ba mingi na mai njili toke ndebiso na sona lizipa quoi bo créer ba état na église na bino po batu ba chola te bo créer ba état batu ba chola moi trop olobi il faut ezipa pour babatisa ki mutu na ezipa il faut ko continuer ko saela ezipa ti lelo stensi ke bino bozana yango biso tozana yango po tozana muzindo makambo toyebe boyo pasteur so kenda Inde okenda Chine okenda ona place mo jumu elo mo boye obimisi mutu muselekete obimisi na muselekete na nzoto mutu akovanda wapi minwa esoki ya nini libende na nzoto mutu ya d'abord corps étranger vanda muselekete manzaka na ochawa yo ba ochawa kama maboko d'abord mutu abika izako ndima na ye ngapende na zana bikisa mutu te mutu nde kondima na yo moko nde kobikisa yo to prier tika eloko tike elo vrai baptême yango wana dona koke na ngana ma njili ba baptiser ngana yeko bien bona landi mwasa mutu na yibi c'est ça bazolanda biso na kena ma njili ba bwaki ngana ye na yibi na landi mwasa mutu na sai na ngono se sengena yibi kana okota lola pona zo baptême vrai baptême za bate yanga na tika biloko na mabena ndo sana komo tambwa na nzambe ona osenga yango nzamba opesa nzambe oloba ezana Yeremia 25 na chapitre 4 so kitabi atindela bino ba prophète metozo kate azana nkele to koma osambe ya nzamba bapaya tanto obenga nzamba bapaya na baozo force biso nzambe na biso azana Hébreu 13:17 soto koma pesa oya nzambe na biso esengo makambo na biso ekoma esengo do batu mususu bazo sambela omona tango akene kuna kuna ezaka ba mateya kokaba na ngapende na opes na lobby bien na senga mutu mbongo te tant na osali so na osabu conscience na yo sa nini et travailler pourtant binzamba lobby to pesa 10,000 to pesa $100 na mutu apesi yo matali koloke pe nzambe $100 oli yango bosko so mutu ana bonde nzambe kanisa nzamba ba elo no koto ezate po o ya pesa ke komi nango kuna te toza kuna te biso tozo sambela nzambe après ko sambela nzambe ka oyo zana yo kanchi mutu avimba libumbo sambela te abiki to sambela to tshenzambe boso to indigent to tshebukoko mwasha obota te
na bamboka ezalaka batie mwa mai basokoli mwa maboko noko alobi solution esali nini emonani baopération mpe ezalaki te o mwasi akufi na place babote ezalaka te eza coutume ntango toya kala babanda kosalela yango c'est pour se bazalaki bien lelo toboyi coutume yango tozosouffrir babi ntango yezu ayaki akufi abolir makambo nyonso wana ekomi kaka bato babika na nkombo ya yezu d'abord bato babika na nkombo ya yezu ndenge son altesse prince mundende azoloba kaka na nkombo ya yezu nde bato babika toboyi te nga bato babika na nkombo ya nzambe yo bato babika na nkombo ya nzambe bato babika na nkombo ya nzambe parce que so oyebisi nga yezu asomba masumu na biso ntango yezu azalaka koko na nga kuta azalaka te koko akoko na nga azalaka te ntango ngai abotami masumu nasali asombi yango mokoni asombaka yango mpo na bato akala so otali yango eza na Matthieu eza na mokanda Matthieu chapitre 10 na verset 5 yezu yango ye moko azoloba na bantoma na ye ayebisi bango abi bokende n'allez pas vers les brebis perdus alobi bokende te pa bato ya bayuda bokende te pa bato soki ya nini bokende ka pa bato ya Israël nga aza israélien te sikoyo na asomba masumu na nga nani comment se faut-il mutu asomba masumu na biso ti sikoyo tosouffrir mais ntango nabenga nde koma nzambe oyo aza ebandeli mpe suka nde yango bato baobika yango nga mpe naozala bien eza mpo na komba yezu te yezu asomba masumu na nga naosouffrir mpo ani bato bazobika awa nde na komba nzambe alobi nzambe abi liboso nde batiaka eloko te bonga na otya moto point so etoke na kulonga 37 nzambe ye mwana bibotuna bakoko na bino ntango na kabola ye mokili napesaki bato chaque bato eteni ya mabele na ange moko ya likolo mpona otala bango bondeni yezu aza papa bachinois basambela yezu te bamisilma baarabe basambela yezu te nga na yo lelo tosambela na nkombo ya yesu na biso na baarabe banaye baza na vie ya bien naza sire eza bango mais mpo ani te baosouffrir mpo bango baosambela yezu te fale bango nde basouffrir mpo baoni existence ya jésus christ mais bango baza esu bien ngambo na obenga jésus christ na osouffrir à quoi sert baza kuna ntango esengo mais ntango apasi baoyawa te eza bapaster ya délivrance te ya kobikisa milimo ya bato te nde Luc 9:1 elobi bapesa biso pouvoir ya koteya bato mpe kotya bato maboko bato basani babiki koma yo oza na église oyo nzambe aza oyo yezu aza makambo nyonso eza me mondimi nyonso oyo abeli akeluka église mosusu mpo basalisa estce nzambe aza place wana vraiment tokomokeye na suka je pense esika bandeko bazali na libanda ya mboka na bandeko bazolanda biso na internet na bandako na bango na bachambre même na mituka na batelefone na bino bozolanda biso kotoana bosanti ma trouble moke c'est-à-dire na c'est pas reconnaissance ya Jésus ezate pana ngai ezate ngai azaka na reconnaissance ya Dieu le créateur oyo asala mokili likolo pese na biloko nyonso nde ntango nabengaka ye nde ayaka na solution nga Jésus ayebi nga te donc Jésus ayaki mpo na mindele ayaki mpo na baisraélien kende otala yango papa nabeta lisusu nalobi batala na Matthieu chapitre 10 na verset 5 tina c alobi bien ke ngai nzambe atindaki ngai kaka mpo na bato ya Israël bokete ya sango malamu mpe kobikisa bango me bokota te na mabele ya Samaritain na bayuda bokeka pa bato ya Israël bon ye moko na nzambe akabola yoka nde akaboli nga te botanga na Bible Matthieu 10:5 akaboli bokendeka pa bayuda bokepa bayuda te bokepa basamaritain bokende kaka pa bato ya Israël oyo baza neti bameme batelengani bonga aza israélien te kuna na kesani c'est pour ces musulmans ensemble aza bien c'est pour ça papa na biso na bishindo ensemble à Bouddha Jésus azalaki na Égypte na Afrika Jésus akoma na Égypte mais leo soki na Égypte basambe ya Jésus te basambe ya Pharaon mais baza na vie ya bien koleka biso bato tobenga komba Jésus basambe ya prophète na bango ndenge Bible ezoloba bato na bato neteni ya mabele eza na ange nzambe apesa po sango ne ntambo ya mokili mobimba so na mwe mundela osambe Abraham azosambe ne nzambe na bien parce que Abraham ayambaki ce message azokabola na bato so na moni pe israélien na mwe bango kuna ba européen ba osambe ya Jésus c'est bon parce que akufa nga na zana bato bakufa o batangisa pe makila nde atangisa makila na ye le 6 avril ozoyoka même président de la république azo reconnaître ngo journée moko eza férié o eza reconnu eza journée nationale eza journée oyo babomaki bato na siège na biso
oh bakufa qui martyr plus de 442 personnes bakufa qui pour lingombo lelo yebana tant kaka déjà batona bakufa ba qui martyr eza pona nga on ndime na kati solution mona na ke luka suma kelani je sais pas kufa que za pona bango c'est pour ça baza bien mangomba na biso poni pa kune ke na teka ya bango ya donc mutu moko ya liboma na monaka awa o salaki o ba lo samboti mutu wana biki ezaka mpona bato bakufaki wana to mwa moto ezali nde bato baza kwa kizio to na nzela tanto okota bato balobiki kuna mutu wana azaka mystique aza muta moto tout ça moto nde na kishasa balobaka mutu bakisi kwa na sepeli ka kutu bato bayebiso to BET na sepeli bawo bayaka ona kanga singa obe na senga ye mutu aya otémoigner aleka na écran pour vrai mutu akopesa témoignage o aleka awa baleka ebele baza na gouvernement baosala baleka ebebe bakenda ba muso atuna nga ba qu'est-ce que soit na leki no océan prière etikala te aza kuna etikala ao brosser kuna. Merci Nabino bandeko bolandi biso vraiment to komi na suka émission na ebité eloko ni sosoko baksa par rapport à l'église à Saint-Esprit eze belende tozoyo ka bampeva longo eze belé ce que différence za nini ah pe izaka mpeva longo tonde papa ba Saint-Esprit eze belé mais o eza reconnu ba vrai Saint-Esprit zaka o eza na congrégation ya sec parce que ese qu'on est lobby église du Saint-Esprit au Congo so za na kati sec to za Saint-Esprit te za Saint-Esprit bo mutu ya ko welela ya ba tribu. Et ça va Saint-Esprit, ndenge yo lobby ba Saint-Esprit musoto yo ka ba ese ba mususu ba SNM odozwi kombo ma simbite oke oboti mwana akufi ko mwana akufi biso zana Saint-Esprit mais ya direction ya yemoko c'est pas et là ici c'est waneza congrégation pe waneza ya prophète awaneza yemoko à la ver do misala la ver atika kindezawa à la ver misane za yeko sali sabatu côté ya batu ezandenge biso to sa sabatu awa to biki sabatu to zo sana metole kana chente oza première fois parce que eza musala nzambe to ko ke sa ela ngo marketing te TV na biso eza bato balekawa do bato ba yego yebiso sango do ba découvrir yo kende kuna mwa makamba bien za kuna menga ko leka na TV na sa ba publicité wanda na commune lokoso o azana posana ngako ya yo mona docteur otambo na baba amoni mutu na kiste abengeke yaka azela ka mutu anso passe eleki ya yemoko ngana zela o passe eleki o ya yomoko mais na cas d'évangélisation au banda roleka pe pona ko laksa bandeko ba comprendre il y a un temps mutu moko azalaki congolais moko sanera la vers pas azalaki sengo leka po bandeko ba yebati oui soki na ko leka pona ko lakisa munene ya prophète Saner na église ya Saint-Esprit na oleka mais pona ko leka kena bimisa ba malade nde ba vandi ake yo loba na biki na ngam na biki si bango te nzambe mutabiki si bango Ozana posa libika koya a koti a prier a concentrer nzambe nda ko bikisa ye ezati ba Saint-Esprit musuteza ba Saint-Esprit ba maloba ba église moya ba conflit ko ke sambaka na l'état biso za kuna te baza pene secte biso za na Saint-Esprit o ezo yebana neti ye moko apôtre Kalapi lelo so nga nazo diriger plus de 417 paroisses ezana grâce ya Kalapi soka zaki na onction wana te mbela kota na bamboka ante ya grand bandundu afongola ba église ezana apôtre moko te o azaka na laver prophète à laver akenda tana mboka mo afongo église Kalapi afongoli ayeba zui babotoli bapesi mo mateya mabeme me prière délivrance te ezate délivrance ezali pe bango nyonso d'ailleurs 12 nde bazana délivrance ezali ka pa Kalapi misala molimo ezali pa Kalapi. Alors ndenge lelo ato komino apôtre o komino pasteur yo kanti Kalapi ezali papa nanga papa abotinga ndenga olakisanga musala ndenga olakisa yo mutu mususu sikoyo okoloba nini na bandeko bazolanda biso par rapport ya lingomba et puis obandeli encore kopesa numéro pour to comme presque na suka obandeli encore kopesa numéro je pense to sololi mingi mais oyo gozala première étape na biso ali solo to ozonga les sous to solo là bandeko balandi biso baza na besoin ya numéro et puis bameka ko découvrir yo pesa numéro nga eza 081 33 290
37 eloko suka na kolo baba Saint-Esprit ezebele bona zonga neti ba wengeze ebele mais il faut landa son faut landa place misala ezali le seul Saint-Esprit o ezana misala na ba œuvre ya prophète Sanier à la vereza congrégation na yemoko sepa oyo ya papa Kalapi mais wana mususu eza ba mangomba ya ba masolo ya ba histoire okobetela muntu histoire elote batu lelo bazoluka démonstration ba œuvre spirituelle pokune eza esute eza na potre moko to mwana na yati kozwa misala do bakenda na ba makamu na bango mais kala pesa yenti savant moko abombanaki azuma parce que soki ezalaki eloko malamu ifo bape bana na bango ata bana kasi ata bato bana sima comment se foutu eloko wana ezalaki malamu bozokufa bozokenango mais kala pe ajouaki kombo ekokende ya lavere ekobunga te église ekosila te c'est pour ça jouaki na biso yango na bito ozalaki ya kobomba na siko tobimi tolambi biloko na biso eza nango o alinga ya komeka meki. Merci Nabino Bandeko, merci Nabino Bandeko bo pesi biso disponibilité Nabino c'est-à-dire matoi Nabino pe misu ya kolanda biso to komina suka émission na biso merci Nabino d'être plus abonné na chaîne na biso Mabia Star TV na pesi merci na cadrage pe na réalisation na Dani Chimanga wetu na ibite est-ce que malubasuka mbote na batu mibale to misate komona wana kute kozanga te na pesi ye moko prêtre kuna domi na France azolandanga na pesi bokechu na bosani peto honorable ntoto topsi wazo sala ke tozala na bosani te maître gaz ya part na bosani ete na bosani ye moko te prêtre ngangandiam Claude Kumpel maître Claude Kumpel na bosani bango te na ba pasteur baninga na bisonso ya Saint-Esprit na bi ba pasteur ya Saint-Esprit balingaka pe o basambaka te o bakenda osamba samba pa l'état te ba pasteur pona balingeke lingombe ke liboso na pesi yo moko basamba samba pona promener bon ba problème kaya musuni pona olakisa ke esprit ezate so bokomi na musuni na cher ko wela mo ba biloko ti na ba grade hein faut que na l'état ko sa sanate mutu nzamba kenda na bureau à l'état te po bible lo biso ofundi mutu bomie bosi konga na ke mona na bureau à l'état na makama nzambe na ndeni na pesi ba pasteur nyonso ya Saint-Esprit o ba sambela kana ndenge ya solo na pesi bango mbote to sangana ba place ba papa na biso ba bebisa ki to tombola place ba bongisa ki to continuer nango na peti na bosani kutu te maître Gaspard maître Gaz na bosani ete na bosani te Claude Kumpel na bosani te ye moko mutu oyo azo simba mwa masolo omoni mwa bote oyo maître Topsi ntoto na bosani ete nzamba sungaye nzamba batela ye na bosani te mama Rodam na pesi epe mwa nani na ye mama Christelle na bosani bango te nzamba batela bango ba mama pe bazo sunga biso na lingomba o ezokende muke na ye moko chef ya paroisse pasteur iki o pe azana papa ngana yebisa ke na bineti ngai bano na forme ngamo na maboko na nga o ezaka na ngwa ampicilline o ezana ngo ibicap o ezana ngo hydrocortisone po ato yende ni na chona no bosona ni ato 5 maboko eza 5 traitements déjà. Oui, merci. To komi presque na suka to kozanga te ko pesa bande ko na biso baza na London parce que ba staff na biso baza ebele na London wana Nathalie Emani Dola de London Nathalie Mami Kazungo de London Nathalie Sasu na bolsani pete ndeko na sasu aza na London so azomona nazana posaka ba aide Sasu Sawaya Totali Lisusu Blancha Mabaya de London Tina de London et puis Panda Peko de London vraiment prof de Mimbo Tebele numéro na biso ezawana bobenga biso bopesa biso ba suggestion na bino tozama boko polile pona oyambango to améliorer musala na biso quoi. Donc, tous ceux qui ont un mot belé, à la prochaine. Mabia Star TV. Yangwana bino na koka sentiment. Tingaso na bakali ka mo emotion na penta. Balubi bo s'abonner, massivement na Mabia Star TV.
TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate. Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo sabone massivement na Mabia Star TV. Songo bo shanyo kanshika biya ngana ringi ya bani ya kami ko pesa nga pasadi wa